On a mozani la qui la mamalamu. Aux amours bongisa banzela na yo. Vous comprendre? Autant la manique de John Liko na maman qui pan vita. À sa génération de internet. Ba finga ya sala ba doit des réponses ba salama. Ba yebia on a banda kuna bango. Mais siko ibisanga siko de quoi on a ko luka ke na obéir te na banda ba papa na ona éducation ba pesanga. Mutu mso de manière la modi na vie. Yon dimi au bala après divorce. Ba divorce à propos à quoi? Bino ne kiri boaka bo bala. Oui, c'est bien bon. Ba voilà une fois na né, ce qui une fois na ma vie. Yami balo la te la biso na kunda bachelo pe tale bela ko jale bolo quoi cimetière eza kota kin toi di kuna na sina nini o ba mapoto ba so akufina ba fuba nini mingi batiaka yango wana bloko ba kaba Yvette oyo asa moi si bo so tale na télévision trop de niovi oui hôtel trop de niovi so beaucoup tani bona ba parquet to kena to mona yende cancer so ne bise cancer o ya manike eza wapi manika zaka na tache ne longité yaya manike ezo kwa biso to tsaka ba niovi te yom to tsaka niovi na ebu pakola niovi pakola vitamine numéro 1 opakola na mai wana babenga soki ya mai ya nini wana babenga ya imani akabanda likoloti na sazaka na biata te ya luka santa vitamine to tele na télévision bandoganga ke to pesa baningo ba mikio pesa ba cancer mama yondo luka cancer a choko chaka na vie yondo to luka cancer bandu to e katana na sabitambi na banzolo kozaka nango wana Maman, yo, cancer ya manike, mais cancer ezongeli yo, moi c'est 3 couleurs, to benga mikolo caméléon. Et comme caméléon tonine. Si comme muto aza caméléon na muto atika le sika mona na beta cancer. Ko saka ko ni muto ataka niovi na moye. Bo mona ke to bimi moi sinzo ka ndeso babeta original boy. Walo kwa e bobo. Oui, na kangama ina tina. Wa manique de John. Oh, likono maman qui invite à lèvres sensuelles. Aza genou. Et ça n'a tellement temps de battre, non, tu réfléchis bien. Au moins, nous sommes dans le système, lobby, un mot pour côté français. Au tali manique de John, ressemblance, tokokana. C'est comme bon, bandolo balingala. Biso toroto, il a bien temps de finir na chiluba. Jingi, toi, bio, Yvette. Moi, ça cancer à cause de l'eau, manique, n'enga zabongo. Yo cancer, au sol, ma foutane, à banyovi, au tawa, na samo, il prend le couvent de finger, à mikolo. Qui maudit, au vote, maman, tatana, bengana, yo, qui dansait de simbate. Na quartier, la toque, no, salam, maudictions. Yango, Fiolo midelo ba ke comporter ni pour ba violo bino bo salala biloko bozango bango pene ekiri na bango je crois eza na ba voice moko boye oyo et comment ça peut base na makambo bango ya ba internet ça osoki la fille à papa kasi sonité oboyo so mo ateka bino mona bino na bango ba lo ba ke ba ekiri na bango ba gagner bino oyebi ba gagner banane ote obobiso biso zande mona bango biso to banzoi toi na sens toi na combo toi na titre toi biso oyo to utika banda kutin Kilimanjaro au Afrique du Sud atanga betide na yo tu asili siku na Afrique du Sud so bando tourner bo anglais ah voilà dans akokate so ke likolo côté la perle noire wana aka na français tango ozonga na lidi mwana ina donc so ke inda motu na perle lidi mo sa pembe wana o pena ba tsaboye kondo kota guya gogan wata respect belé président mon ni complexe alors so senge $200 peso $400 o senge mo garantie $500 et o mo garantie ko za $500 allez za $2500 président linga sa mo déplacement mo bo abike te bana na boya alors pinche bino mo ba $700 api bino mo c'est à bon monde na vie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci, le plaisir est pour moi de vous retrouver encore très nombreux dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre émission Kwangola, une émission où laquelle Danity Manga
aura plaisir à vous présenter un gros Ponabino contre moi. On appelle ça déjà. Merci à celui qui est derrière notre caméra. Là, je vois mon frère ami Gouti Sinda. Ou déjà, nous avons souhaité à bientôt. Anniversaire, on a eu le 24 août. Héroïnda. Donc, joyeux anniversaire déjà à toi, mon frère Gouti Sinda. Et là, je dis des salutations comme ça à Joël Makela depuis Paris, les grands réfugiés dans Londres, Damida Toko, Argent Pire dans Paris, Thierry Wayembe na Katia France, Christopher Songo, mwana mobali wazanga ke loko te na kati ya Londres, Pati Nzambe de Londres, Dadi Ilenda na France, Fola Mazambi Raya Kitendi Alatalata na kati ya Paris wana, Thierry Wayembe na France, Yansmen petit frère de Jésus, JC Meya le boss na Londres, Docteur Achille na kati ya Londres, Willy Church na kati ya Londres, JP Bouaka na Paris, Pati Vunda, voilà, Pati Vunda na Paris, Jean Spiritu na Paris, Jean Si Voula na Paris, baobi wana base ya Dani Timanga. Et je tiens à saluer comme ça Maman Mabia Star Air Style Colel Loco, et puis big salutation à toi Daddy. Ndenge des choses on a dit mboka na à Londres, na que Londres baby que Moussa de Nzamba zongi, donc pe déjà na banda kwa batubele balobi Dani Timanga lelo ayambeli bino en invité surprise pour vous pour la première fois dans votre chaîne, comme vous n'avez Ali C4 ou déjà za komi benga bango baza banzo ya Manique de John, hein? Je crois na ye boyebi déjà le na obi banzo ya Manique de John, c'est que lisolo ni to beta polikolo nango et là monsieur ezate, donc so nous a la même pensée na Gouti Sinda afongola biso na pesa déjà. Bonjour C4. Bonjour Star. Boni. Kano pinchi lwa pinchi to ba mikolo to aka ko pinchi kaka. To pinchi kaka. Tara bato to banga génération T. To pinchi kaka liko na mani de John lèvres sensuelles. Balobi mama qui pan vita respect ma casse na wa beauté la biso musicien Prince Babia. Au baxi liko na Jonathan Kadima notre cordon de longues jambes nak les 4 nzoi de la presse. Là j'en profite directement Kilimanjaro de la presse et moi na popia mon na vimba lo bakanglais tongo medi pe pourquoi aussi les dit malou la poulga moi ça pemba zangandu ta pas zangambanda la perle noire balobi moi si ampifo moi si elituma ezala kitoko tuna biso to kenda rovana kinkole en tout cas vraiment likolo nango donc ba biso ndi ba pinch to pinche kaka tozo pinche kaka C4 et arrivé là quand batu balobaka na yo batu non peut déjà kombo mbali na yo ebele ba Claude Baza, ba Jean-Paul, ba Pierrot, ba Christian, ozo ba Mputu, ozo ba Cédric Bakambo, ozo Tala ba Jogo ebele surtout ba Jogo, ba Joël qui moi Jona yo. Autant on attend le ba comme bon ba Joti. Gouti Sinda bango tu bajo na kosi bango tu bajo so kepe na pe suna gouvernement na matata ponyo bajo mobali ya mida pe lisusu jo moi ba papa André Kimbuta bajo mais oui voilà sou boke ba beda sou bango tu bajo en collaboration avec Eric Mandala balobi docteur des ignorants respect quand on a Meli Bombé hein bajo. Voilà, C4, voilà, actualité, Zamoko, Bino Lelo Banzoi. Ça te fait comment Lelo Oyo, les Romoni, Fivette Mayamba, attaquer Mouto Benga Mami, Mouto Zozo Atan, Yaokumisa, Manique de John. Abike Manique de John, Azade Yane Longa ba cancer, Sougibe Longa ba Nini, et tant qu'enjoy, et ça là qui on onde. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne question. Premièrement, pour bien sauter, hein, il faut reculer d'abord. C'est que
oza mwana obongisa banzela na yo o comprendre kotala maniki de John Liko nango mama qui panvita azaka na génération ten internet ba finga ye asala ba doit des réponses ba salama ba yebi yango na bandako na bango mais siko ibisanga siko de quoi onga na koluka ke na obéir te na bandako ba papa nanga ona éducation ba pesanga mutu muswa bimani azala modi na vie yo ndimi obala après divorce ba divorce à propos ya quoi bino ne kiribo aka bobala oui c'est bien bon ba bola une fois na année soki une fois na vie ya mibale ola te la biso na kunda bachelo pe talebela rouge à lèvres le quoi cimetière eza kotaki ntwa dikuna na sina nini oyo ba mapoto ba so akufi ba fuba nini mingi batiaka yango wana bloko ya ba Yvette oyo asa moi si bo so tale na télévision trop de niovi oui hôtel trop de niovi so beaucoup tani bona ba parquet to keneto mona yende cancer so ne bise cancer oya manike eza wapi manika zaka na tache ne longité yaya manike ezo kwa biso to tsaka ba niovi te yom to tsaka niovi na ebu pakolaka niovi pakolaka vitamine numéro 1 opakolaka na mai wana babenga soki ya mai ya nini wana babenga ya imani osela ngo numéro 2 ekomblaka na tena yo yaya yo nde muto za na cancer bato kenda parka biso to mona te o manika zala ona te oyo zala yo ma 3 couleurs nebi to suzaka miribolo chanzaka couleur caméléon tonine elonga cancer zalo kwa ya maniki otala ke bientôt otala ke na sonyo banga otala ye depuis babi akufa ti lelo azaka na couleur moko ni complexe na mutu ni paniquer na mutu ba fingi ça sel ba donner des réponses ba salami bokomi batu bino combien de fois bozaba mi bibo ya po boluka boyiba ma pesa bino chance te siko alo tala banzoi yango habite c'est quatre na pesio chance na banzoi mama o simbi no touche cancer ezaloka maniki nenga zaka bongo luka zo tata futa ta le fisque $20 ndebo futa po ke no liamba ye na bandal wana koto release o comprend que o pesi $20 o tala nenga zalaka bandali koloti na sazaka na biata te ya luka santa vitamine to tele na télévision bandoganga ke to pesa baningo ba mikio pesa ba cancer mama yondo luka cancer a choko chaka na vie yono mto luka cancer banduto e katana na sabitambi na banzolo kozaka nango wana mama yo cancer ya manike mais cancer ezongeli yo moi c'est 3 couleurs to benga mikolo caméléon comme caméléon tonine siko muto oza caméléon na muto atika le sika mona na obeta cancer ko saka ni muto ataka niovi na moye po mona ke to bimi moi sinzoka ndeso babeta original boy walo kwa ebobo ozalo kwa sa sapato ta oyo alinga bima papa ko la 7 plus dans l'huile nango et ça la ka bonga po e katon duta biso stop ko lango ba biso to pakola 7 plus na l'huile nango to ko bela kande banduta to ko bela kande ba biloko bele wana manika pakola biloko produit te alinga pe basio ba tsaka ba beauté te oui moto tsaka beauté za moi cité c'est naturel. Alors moi j'aime la nature. La linga français. Et le mature c'est Rwana. C'est Rwana genou. Oui, na kangama e na tina. Oh manique de John. Oh, l'ikono maman qui pinvite à lèvres sensuelles. Aza genou. Et ça n'a tellement temps de bateau babake non. Tu réfléchis bien. Au moins biso toke na ba système lobby un mot pour côté français. Hôtel manique de John ressemblance. Toko kana. C'est comme bango banda babandolo balingala. Biso toro toye la temps de finga na chiluba. Ti jingi je toi bio Yvette. Moi ça cancer à cause de lokwa manique nenga za bongo. Yo cancer ozo luka ya mafuta ne ya ba nyovia otawa na ba samo ipono luko vando finga ba mikolo. Ki modi ovota na mama na tata na ba benga na yo ki danser de simbate. Na quartier la toke no sala maudction. Yango ko fiolo midelo bake ko porter ni pona ba violo bino bo salala bandumbo bayela ka biso kala ke no biso nde bandumba ok ba memio poto kuno wanga ni ko que ça marche de santé o ba ke no ko faire viola bino maman oh il y a des choses là na ko viola me oh yo zala déjà goûté muto quoi encore amani pas tala bi ke no ba Yvette oté oui les autres dans ces oiseaux ça la sierité na biso na niveau Kinshasa en Afrique c'est merveille on va tout faire ça que c'est respecté tala bango ba so ba comme ba page ba sala ngo lelo et comme ça la émission fingaka muninga merveille tika ilika na danse au moins te ke bona différence identité zate
soko ndo sala théâtre zonga na théâtre biso tokoma ba comédie tokoma simba balisangu mama ki danser simba na yo ti on ba benga na yo kana quartier latin osana ko loba moi masa loba na masebe to sa soko loba masebe mozo kwa li kan tente o ba ndo benga na film ba tente ya pour wana margalo margalo za te bela munoko songo lo kwa moso ba biseke te yo bala ka pichu bando tikali ka pichu pichu lo ngambanda ka yokuta ka pichu nde mo songo Yvette moi ça katala bandu to ko bandana ba bieta yo ndo teka masasi na bandundu zuka tinga yebi yote mais atekele papa biso masasi kwa banyama oui Yvette mais oui mayamba yebi yangoti o yebi yango Yvette yo teka masasi otekele papa langa masasi eboma banyama na bandundu kuna na ikwati obosani yango ndingo kenda kovanda tongo midi poko na matonga na bisiko kenda kovanda kota poko na bino koleza epana ndaku na yo zui deja yo so bongi siko ofinga mutalekyo mani le jona na ndenge nini muta bonga pe l'internet o azate bosoko bonga ero za pincho omela ba yawo omela ba whisky yo na shisha biso na samo itoganga na internet muta bonga azate to somba keta $20 $30 ya ona bisiko par rapport ya ba biloko bozango bango pe na ekiri na bango je crois ezana ba voice moko boye oyo et comment ça pe base na makambo ngo ya ba internet ça o soki la fille papa kasi soni te oboyo so mo ateka bino mona bino na bango ba lo ba ke ba ekiri na bango ba gagner bino oyebi ba gagner banane ote obiso za ndemo na bango biso to banzoi to na sens to na combo to na titre to biso oyo to utika banda kutin Kilimanjaro uta Afrique du Sud atanga betide na yo to asilisi kuna na Afrique du Sud so bando tourner bo anglais na anglais ah wala da akokate so ke likolo on côté la perle noire wana aka na français tango ozonga na Lidi mwana ina donc so ke ina mo tuna pe ke Lidi mo sa pembe wana o pena ba chaboye kondo kota gu ya gogan wata respect belé président mon koni complexe alors so senge $200 peso $400 o senge mo garantie $500 et mo garantie ko za $500 allez za $2500 président linga sa mo déplacement mo bo abikete bana na boya alors pinche bino mo ba $700 api bino c'est a bongo nde na vie mais ce qu'on va voice ba voice eza likambu ya kisongi la fille à papa nini la fille à papa yo kasi mutu nyonso la fille à papa nga na la fille à papa c'est la fille de son père c'est la fille de son père c'est Xil Pechanga asala pièce wana pincha makasi la fille de son père et pe pinchanga la fille de son père a du mal déjà Xil Pechanga eza yorte songi za mama so bandi papa moi so to lo banami si ça sur internet au bala na oté mais oui et bon on est mobile avandi boy auto la mama so banami si ça combien de fois au tchai ba misapina ndako so abalié ba baloté bo mi sa ba identité na mino ma bene ki rebandi kalate yo mi songi te kitoko te yo kalada ba bibi de te likamusu so ke le ka to yebisa ye te to yebi nyos elle le siko comme que telle vidéo après 2 semaines allez mais sur internet ndeni olinga ozaka complexe la dona yo oninga pena Brian wana ninga lo baba français na ninga bakenda na mosi na yo kabola ona lingala ko simba te c'est pour Brian nde mobile ya Grace Tembo mais kasite yende mta pesa ki kasa lobi na yeke alingi na Grace Tembo te so za mosi moko isolante aoye ba ko répondre ete siko yo osani ya na vie soko za ka isolante okola nango za nango toujours bongo ba changer nature te o comprendre to za ka ba star ebele miso za ka fiancé ebikete na landa sekata po akombo oye pour le sali combo pe na simane pe bino so boko motele mabandira kana salama côté papa Brian mwana et ça pas comme appelle journaliste internet mais oui ka vidéo na sele bando tala makaya yango comme lobiso biso banalize bo comme journaliste mais siko to tonde bele to chayo wapi yango mene comme misana kate bekiri na basongi ba komo bima mama so amela kama ite tia kucholongo ozaka lo comme baby so ke pichu bando tikala kichu ozela kanchungana moi se faut le baka mais c'est la peine à douceur ko ganga wana ezaka na litomba to bela muto avant l'âge ba bino ba INP ba nino ba l'alimentaire ba isen pepe bo kimi bo sur internet to lingango te il faut to s'arrêter to tambola na principe obimi songi fani si baninga no sui moi ba lo ba sui eloko sur internet ezate ba comme kotana na ka biso na biso muninga boy na boy eza soni ki amitié ki mukolo simba kate ki amitié ki mukolo simba kate mo biso ne toza boy na génération manike tozate mais siko azui biso lo kwa ba koko azui biso lo kwa bana mais siko bango ba babima samba responsable na vitande ba onchungana tani ba comme lo kwa banzinza moye eloko emona na lisute c'est bango ba bike manika za rakito côté bango ba vrai chéri mais lèvres sensuelles basala ba 1 million na ba TikTok to ndima bango mutongo lo bakaza kitoko te bo pesa ki ba $20 aka poasa ya une interview
Mais oui, tout le monde a bon au release. Mais oui. $20 pour yamba manike. Okopesa yango. Qui dit bate basé le côté. Qui a mis ça qui mukolo esimba kate luka bozala ataki bobanda ki ngomwa kala bokomie ya ki mukolo bongo songi songa kananga bimi bongo turo sikonda ko mobuma amwe pa kata afimo pa azua kandete afimo bo envie baninga potala kombo bela dona ngo déjà kombo ya la patron na passeport rouge madame et c'est kenda kala tika na luka na pinche pona lukozwa pe bes na sima na ngonzo kande za ndenga bo mwana mama na tata na yo ba boto de choses aki déjà liboma fazer mo ando kabula ba biye kuna soka ni mtu ande ko na manike e no tout tongo mi quoi mazaki fazer ando kabula ba nini soko to botu na seruta na ngai ni tina ndei yazala ka wana chef o banda ko futa salaire be pangiama occupé bele iskota talaka yepa bi oteme momo so za ka fazer trop yende penda mtayaka muyibi bazo siko ba pese moi sans moro bolelo sikoyo okenda ka bandal tongo mi lipe poka po election na toko c'est pas manique et simba te po vike batalaka deki munoko ndenge kenda chobo okoboma baninga tane ko misongi songi lelo yango mono zo zuwa to zo convier ka baninga bana baso ba pasuka ba biata kala ba pakola ba glycérine trop po ba twa choko yombo katala ba nduta ba songi ba bibwa bwa yo foza ba chakuna banda kwa batu po pesa message ki toko na ndenga sambla pe musika to bikayo po peda boy na yango peda boy peda bingaite boningo bimisanga ka trop de peda na bimisanga vérité baninga lekechu aboyi oboyo le kechu pede yaya na internet oyo bato bana base bato batambola bato bana picha ka ba pede ezaka pona ki lekechu te e bele ba ko ensemble na ba soulier na makambe bele ozongo be kovo l'homme en croco banane tu comprends bien ngando la tsaka ba biso webi kete alo ba mo kaza moi triangle mo wa sala ko eza ba virgule polinga ngai zo popela peso pinch osaka na caoutchouc peda boya bikete ngai ngani te bimi siko mwasi siko mwasi siko tozo pe na déjà okoza lesbienne poza lesbienne bimi siko songi futomba moko ba bengana ba bo bengana osenga ka séparation côté wana en tout cas ba bengana ene krine tinganya na zamba nzoi boy ngaso no melo mo besali bango passe ba defolenga directement et donc na yebisa bango ka yangwana moko mutako tonga mninga awa azati po mutaleki mninga awa azate donc so comme na makamotonga soko zai complexe baninga mais c'est que epesa bino pe passe lelo komona que Karine Mokonzi alobi Touro eza ya suka alakisi mobali na ye et puis anniversaire na ye leki ya kafu a présenter mobali et puis na d'autres mba moko manike ya ye ya journée Manique de John oboyo monite o mikolo mtana base ya Manique de John Karine Mokonzi to moni bato ba pesa ni ba bisou mais ça bisou par bisou ko soit bisou on se sentit pas que té aussi besoin kiriku moi si azalaki mulai mobala azalaki mukuse nde yango to boya mais ce que soko talimani kena besoin pesi ye moi ça bimi na se de langue jamba bimi likolo un vrai bolingo yango wana oui il faut que zalaka mulangi na vert te sala nga banzo te nga lobela seruta nga wana yebi ngai si wa seruta ngai sanga ku C4 kende yembaka tika no ko finga yebi na lingane siko moko moi secret et le ko nyonso o esala makana secret yango ezaka na avantage et le ko nyonso tout o ezakete ezaka na brisque simba kati yango moni kunde comme likamba voice bimisi basongi mais alors Karine Mokonzi madame YouTube otalaka kombo zalaka nango na titre zalaka nango et le ko nyonso linga apé secret landenge koko Manique de John ayebisio apesio raison papa likamna bango mais ka yo moko secret des athées melaka maya pio moi si atolo sentiment no faut que de Côte d'Ivoire pour que de Cameroun de bino basi atolo ningo sela bisololo respectango PM mo pe na ko bombaka secret ezalaka bien na vie Mokonzi en tout cas na lela effort et puis que tanga postanga de fait ça bien makasi en tout cas tozalaka na secret et donc ezaka moko ya lobengo wana. Voilà, merci beaucoup to comme déjà na suka ya émission na biso ko Angola et puis na chaîne na biso Mabia Star TV C4 au le banini mot de la fin na yo pour na émission ko Angola et puis quelques salutations na yo et ça à moi bien. En tout cas vraiment quoi Angola nandenga Luanda kaka quoi Angola ça kusangisa ba Angolais ba Brazzaville donc ba tout moko en tout cas
ngate na monyo moko za bon génie et donc tant tongolo ba kwa ngola ngebele na Luanda so benga nga C quadre donc ba so benga C quadre na siko on atteint la bika tant okena ba o angola tali ba mabo ba Suisse mon vembala na Luanda en tout cas likolo. Donc Costa Patiamo balobi les frères de Baindo Patiamo c'est le 1 c'est le 2 donc les colo batutu à Luanda batutu ba mama tu à Luanda na lela bino fa po kabaka toujours botinda agence te motinda à travers moto en tout cas bo umela makasi donc wana zo ke directement ba mbote na ngana kina Turquie Abdul Mata minu diamant minu pembe balobi musulman o respecta wa alia ngulute Abdul Mata ba mbote na ngana sipela kan moningo sa bloka Turquie wana sala nga pinch en tout cas na kina Sénégal babi soldat la star depuis Sénégal pinch bambo tenu angwana les grands jogo Dani Mayoko duli esthétique pour ya ba bébé na kata span deuxième division na Baksa B et ba jouer wapi V de ça mango su yango yo to zanayo mais quand ngo bo se pelisanga dans 2 jours awa esanga su ki to pona boteli musanga petino pinch likona ngo Goliath David balobi yonde makambo na zongi directement na Captain balobi ba bon séjour Diaz la sexy ba bon séjour na Jobura en tout cas mo témoin ya papa Mike to tika biso to benga bino ba madame bino mo mi benga ba madame te Diaz la sexy ba bon séjour na yo na Captain pesilanga pe mami luanga na Captain motema Francis mapembe sa mo ya mbish atelema makasi libanga likolo ngo aike luanga lo kambe tu ba balanda nga ba partager rapi donc soit tali miso ba partager balancele vike bisuko na futela ka bisuko na zalaka makasi na nga changu donc na obanda l'ambassadeur de la paix Yves Abdallah ba mbotinu ngwala oncle monsieur propre mon vieux Pierrot balobi on Eve Valdi motema mama Chimene mama na petit na biso mo ya pinchi jene tejer ba mbotinu ngwana na bosente petit na biso bébé Nchor yimpe azala ka makambo Khalifa ba étudiant solo yonde makambo fait 120 milimo 120 milimo tant na bi 120 milimo c'est que vi moi sola bien ta la raba tuboko melo lembi posongi penelo moya bien na pochi en tout cas les 4 nzoi de la presse bambote na bino ngwana balobi c'est 4 yeyo Kilimanjaro Lidi perle noire balobi de longues jambes balobi Jonathan Kadima mama qui pam vite likolo na ngo balobi manique de John les lèvres sensuelles petino ya pinchi yo to pinchune bango mon numéro de téléphone hein donc c'est plus de 143 soza besoto finga na bien 85 00 82 361 à la fin plus de 143 ya Willy Moucheni et balobi 85 00 82 361 finga nga to finga na kitoko makasi en tout cas na félicité binofi ke ba question no motiver nga liso salinga bien na comprendre que tete ba pinch balobi anniversaire ezaka moko awa ya le grand réalisateur et Guti Sinda balobi ba mama poto et ko sala bien botindele mo wana sala les 24 déjà wa mo ba 100 wana ba 50 wana ba 70 wana sala avec kitoko vivre kitoko pose pe ba image kitoko en tout cas j'ai tout et ma chérie que j'aime trop moi ça pinchi ya pembe tali komune na zalo ka bango tali koloko to munene na semuke et ba zui touche pim pompo bateau magique to na binoka bon voilà c'est 4 l'air trop solo anoa na je appelle moko wa muntu mo akomeli ngana ebisa kekeno ya mbawa ebisinga asepela nayo aza en France alinga bala en tout cas umela makambo ya kolobaka boye tolingi sute tolingi bomba aposa mamusu après vous comprenez et donc yom tolingi balanga to balana. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était C4. Oh, Nazaki Nensengwaro Yambaye, na 4 émissions Oyo. John Spiritu na Paris, Jean-Si Mvula na Paris, Papi Chesko Mokondi à Paris, Olivier Vita na Paris, Pichungi Tuka plus 1 à 4 à France, Bilgat de Genève. Patience Mouzingu na France, président Gabi na Londres, Kisangala de Luxembourg, Angèle Loué, moi la star, Aza Star, Tikana Pesa Isusu merci na maman Mabia Star, Air Style Koloelo Kobabi moi si, Soro Lingi Papa Lula, le premier le 30, Balobi Salo Ezamoko na 4 à Londres, wana salon Air Style ya maman Mabia Star, Pokunande moi si Azaraka Bongengi na Bongengi, Papa Moya Linga moi si Moussou na Kishasa. Ezate tikana pesi sous merci na Guti Sinda déjà ba joyeux anniversaire le 24 j'étais au Senga libanga j'ai tout eti ba big salutation na yo malgré yo pe au dédicace ngate na émission na yo merci na bino nyonso bolinga kolanda biso et surtout bana Londres nyonso bana Paris bana ya mokili mobimba États-Unis na nga bino mingi quant à moi
Je vous laisse toujours dans cette chaîne et puis n'oublie pas toujours de s'abonner. Bye bye. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.